Ekanga na pete. Ozela ninga. Na lota ndoto wata kabelinga ka. Wata na be. Eyabana ekanga ba misuba otikala. Yopo ibaki. Ouais. Eyabana ki. Yo bando raisonner bana na ba okilo. Mutu aliboso na wona bando raisonner za ka bersi. Ndabana nga bersi. Mwana we yaya kembi na yawa na kini. Kona biso ya yemba deuxième. Nani wa uta pale wa. Olivier. Yepe tantôt plutôt. Yepe on dira zonga te. Tantôt. Pona Bersi. na nga bersi mwana ya yeba na ekaka kikokima. Azonga nete. Abanda lukango ha. Yemo muta yemba zalana mbangwe. Yembangwe. Foba yeba iloko bakoloba. Ngasiko na rando nayo nakoleka ngona TVT. Na Olandi pe Micho kutu. Lono kama wa fosset bina yo yebi magam nanga tout sande to za taki ami. Mais soki lelo ekomi ke binaki bokabwana bino me on go sa ko bimisa komba mutu mo boneti komoranga. Simba ta. Ondenge na yela mukilimo mbemona tango Didie Masuki na frère na biso mususu bachaka lisu au monde entier bamona na yaka na koloba ke no masolo ya libala donc na yaka vie de foyer. Et ça vraiment propre et ça a toujours à biso de ba congolais. Et après ba congolais nyo c'était ming ezaka ba artiste comédien. Ming est-ce que ba musicien ba robeta pe 2 ans. Oyoga pe ko wana te ezaka kaka ba rando mutu na mutu garder votre bande. Ke ezala ki o kofinga nini ba musicien ezala ke azo chrétien ye. Naoye bateke za. Oye zaye. Mais biso siko ekomi ya mabe ezaka kake ya mwasa ya président José de Londres na ye wana siko na mona ke ilambe bombi sikatise ya njataranga mutimizi pi bashoke na badolar na sananga kaka mutime kokete mawi telemine longi na ngai muyemise tangi ilunga no boma ejungu susa ilunga wana kosa na goyemba na bapande na boma La kisanguna. Kan Aki fuendende. Raka tango yabo Aki fuendende. Melvin Beats. Bande kwa Congo, bande kwa Turquie, pour la bakoli na bino ba transfert d'argent, CMD multi service. Sombele suka na bisanga. Baluki CMD na butu bakokite, babibi na moi na masola lokuta. Ata kutu bazaka na posa barango. Ata kutu bazaka na posa ya myom. Ata kutu bazaka na posa lingundu. Fo baselo bakoli mo bakato yango. Nani akufeli ndeko? Oya yaki ko bakoli. Azate mupepe. Nani basilisi kolota te? Tangu na baagence na bango bakokanga nde bakotimbela na CMD na récupérer Colina nga euti Turquie balobi awa nde masolo so boyebi mosala te ekutika teto ngayo na CMD na Colina nga mobimba nga aza nga commerçante biloko na nge eutaka Turquie sa CMD en tout cas maako michopo libanda eza te bozala na confiance ya sirge bana kini CMD multi service na kota ki mobimba na bibi pe na Colina nga mobimba bakosa bino te. Très chers abonnés de Congo Mokili Télévision, Bambote Nabino côté Bozali, on dit premier, toujours présent, Nado Sepelaming, Nabande Kondenge Bozo Landabiso de partout, disséminés à travers le continent. Un grand merci, Nabandeko, Balandarabiso na Congo Mokili Télévision, on dit premier, toujours là pour Nako Sepel Sabino. Alors, mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Mokili Télévision,
le réel plaisir est pour nous de savoir que bozali wana boche ba téléphone, boche ba télévision, bozolanda biso de partout, oyo bozali bolingaka biso mingi. Grand merci na CM2 multiservice oyo ezali partenaire ya émission Nabino, et puis il y a non du premier CM2 multiservice import et export côté oyo bandeko balingi kotinda mbongo et comment na ndenge ya bien de Turquie na République démocratique du Congo, bandeko balingi kotinda bakoli na bango de Turquie en République démocratique du Congo. CM2 multiservice, un grand merci na boss Crispin côté Azali GNI construction Gaylor non dit IP pour construction pour na bandeko yo balingi kosomba ba parcelle na de rêve na bango ndango za na posa batongela onda koto osomba parcelle ya kitoko ndeko na ngai contacter nondi premier contacter GNI construction wana côté nini yango bokomona bandako ya bien. Alors un grand merci na Pablo Kini, le véritable déclarant pour na ba problème au etali ba douane na bino okoki ko dédouanier conteneur na yo mutuka to lokomoko, ça dit très important. Faire confiance na savoir ya Pablo Kini yende mutaza trop sérieux yango wana tikali le seul unique na kati ya Angola. Un grand merci na boss Cédric Teka motema ya Sarah Elada mami Sarah Elada Teka na kati ya Angola bambote na yo. Et voilà, aujourd'hui vous le savez très bien que nous du premier to sala musala très bien pour Nabino. Tokiti, Bengisi en fait un artiste comédien très reconnu. Lelo Azali Soum t'a représenté na kati ya Congo Mobimba parce que même na poto bandeko balinga rae mingi ye Azali très rancunier ya rosaralate ye bayoka na rakutu te ye na mwana ya tata pona nini bayoka na rate bon comprendre ndenge ezali wana. Je reçois Nkela Yangani. Yangani Nkela, Black is beautiful. Oh. Easy top. Bush Khalifa. Wana tu ba kombo non? Mais en anglais pour nani? Nalinga anglais mingi. Nalinga anglais mingi malgré yango linga ngati. Oh, anglais. Nalela anglais. Tala gaga. Siko monike na lela anglais mingi. Joa ba vidéo to sala na ser na nga Karine Mokonzi. La Baronne. Tang na wite poto na lobani anglais. I'm feeling hot. Donc banda kala on est à 2015 à 16 ans. D'accord. Nkela Yangani. L'anglophone. Nkela Yangani Nkela. D'accord. Black easy beautiful, easy top. Bush Khalifa. Ouais, et là que ça nini, la black easy top one. Donc black Mundu. Beautiful, Mundu ezaki toko. Easy top, aza danger. Bush Khalifa, immeuble le plus long du monde. Quel Yom toi immeuble le plus long. Quel osa biso boy pour Nico, quel immeuble le plus long du monde. Na ba petite taille nyos. Même ba ilunga. On comprend? Yeah. Même ba ilunga, ba DJ, ba nani. Naleki bango na mulai. Donc l'immeuble le plus long, il y a ma petite taille. Il y a ba mikuse tout, yonde ce que l'on mulai na bango. D'ailleurs nous dans mbinga ya ba ilunga. Ya ba jeté. Le plus long. Ilunga vimba fungama nini mais na mulai boy. Mulai Nkela leki. Mais problème les arani na ilunga. Non, wana vraiment lokuta mabete, wana ndeko na ngai. Photo soutenir biso na biso. OK. On comprend. C'est ça vraiment bambote, ça nandeka mabete ngapena. Quand bino na bino, ça veut dire quoi? Donc biso na biso ba petite taille, biso na biso pe ba congolais, biso na biso ba africaine, faut to simbana. Ama teke soka yembe ga nzembo, nga jwango na yembe ngo ekomi mbala populaire. Ouais. Vocal na ye atana na dynastique. Premier volume.
mbama na yemba boy mbama makamba zili susu bakangise yote mtokangisa ngo tengete yote nga yembi na nga kaka na nzembo ya uye ya gigola ayembi na ye oyebi ke yana ba vokala makase zalaki wana jepa yembi ne bien na boyte meteng na zwango na yembi yango lisusu so yo mto ofula ilunga tolo babon te azofula nganga pe na fula bozo fulana to fulana me makambo loba o salaka o epa ya ilunga ekomela kina matoyi ekomela yana matoyi oyebi te na yebi te amona rapet alobani so bokutani menga pe na metrete black is beautiful na yebi donc na yebi mouvement na yebi nanamba mouvement mosusu peut-être donc ebimi non te mouvement pena na kimi ka mwa mukie tang na kimi mukie yo mwa ke nga na kimi lokolo de longoli ya kiyo dia ouais parce que yo mo sali tenga na sana ba maître na ngati ouais on a formé pe ngezalaga chaque samedi dimanche mbang jwa sekongo mabanga moyo ana tango 5 mbang ezate ke mata tokiti ti awana 7 nini na échangeur to tourner wana to zongi lisusu ti terrain ilungo ko sa mafwani obenga ngai ilunga ndeni kasi yo biba sangisa bino ekomelo moko te yo ngopeta nga dus siko no benga ne ngopesa mpe kombo aleke tu non tankela me 12 na 12 ya solo ya tena lingala tu mulona ka ndengo lo base ba bende ilunga vraiment d'accord mais kela o sepelisi batu moi trop en tout cas lelo to bombate elonge nao et tekami et tout ça mais est-ce que souhaite obito zonga moi sima kela obanda ko miyo ka pesoni yo moko sozo tambola na nzela mais quand peut obetela biso histoire en ouais kela yangani is beautiful olingi kombola makasi ya wana avant nanga pena izalaki personne te po ta wana pe na zai nanga pe mwa mukeme mingi batu babanda ko finga nga otambola boy ouais kisimbi one nani mo kisimbi yana komo mo bando benga ngai kitirungwe kweza kitirungwe nini kitirungwe kitirigwem kitirungwe wana yo koka ngote wana bando benga ngango na ba meya ko yana banga mo quartier mo za bayanti bando tumula ngabo mo père mo takitirungwe mo poko na mingi babando lo baki kiyanzi kidinga kimbala kuna shiwa pesa mo quartier ya bayanzi bambala d'accord elingo la kisani kisimbi donc mutu moya mukuse petit taille d'accord bando ko finga donc mais bando déranger nga mais pona lata ngona mutema na bando lata te so na bando lata ngwa soni peut-être lelo ndengo lingo oyebi ngankela olingo oyeba ngate ok donc tara nungo vraiment na motute eloko siko longola nga penda complexe bien eza monde ya théâtre ok okomi ko affronter mutu nyonso affronter donc tourner mais surtout tant na yakina na tout vient de dire pas président nga vie de loin sika donc fingo penda defo na yo mobimba ye moko wana na scène
Vide loin. Voilà mutima nakotika azofinga nga boye famille na nga bazomona nga bo baleki na nga bandeko na nga basi bamona Eleka mpe na TV. eleka na TV nakotika emo ntango eleki na TV batiango na TV ekoti na internet bato bakoma obenga tala yeyo mais seke eza kofula mobimbako ti lelo nkela yanga naza mpona kozala mpe mwa nini wana non en tout cas ilunga kombo ekei pardon nkela yanga ni kombo ilunga sokita nga na demaka mabe ilunga odemaka ilunga soko oyokanaki na ilunga obenga pongana na bavideo ya ilunga ya nini babenga meme na quartier na ye na nini esika aza na bova soki abimi kaka bo nkela eya na mboka mo boye bakenda wi koeza soki na kasai te koeza na mbanzangu nkela yangani nkela nana bavideo soki aza besoin peut-être guerre tokokende nango te après mais I'm wait. Obike ngala mono ndenge Dubai ndenge sali bongo. I am wait. Je suis prêt. Dubai sali o mabe. Commission anglais donc on s'en va là. Voilà, Nkela. Yeah. To comme pe wana parce que c'est très important, il faut to so lango. Est-ce que aujourd'hui ce qu'il faut rendre hommage to kabela vino mutu moko ekozala neti nani oyebaki yende mutu pona yende na zabo ekozala nani papa muta famille vie de loin ou ndeko moko mobali mwasi to mobali pona kabela vina nga mutu moko s'il faut remercier mutu moko vina yo ezalaka toujours papa na mama mais soki olongoli papa mama wana nde sikoyo ekomi sikoyo videlo ekomi sikoyo videlo papa na mama na bakomona ngo bana papa na biso komona ye ezalaki dengando de makambo akufa bon mama na biso komona ye Yvette aza Yvette Mukaseme. Ok. Tant babanda ko taxi ndenge wana ba parano babanda ko lobani. Mais papa biso akufa kala. Akufa yo za mwana muke bébé. Ouais, kutu imagine ye soki ba photo te peut-être olinga yebate. Parce que mama biso pe banda 2003 wana yana nani to okutana na ya ba 2000 combien? Ba 2020. Na maman bino? Oui. Na ndenge ni? Nga mutu abokola ngai oncle na biso. Azona age. Ba 2003 wana nakozala ata ba 12 ans, 12 ans te. Kweza ba 11 à 12 ans. Est-ce que vous oza age ni? Na minute oyo moyena bete eza te te bato bakalcule kaka 2003 2023 nayebi lisusu te obose biso kitoko wapi moyete kela yanga ni black easy beautiful easy top bientôt bientôt bana ya Istanbul bana ya Turquie kela yanga nazoya toya na mobikisi boya na mobikisi po baba video mosusu to jouer na Dubai na to tete ok tokosangisa ngona bawana po tobeta na tourner bokoma ti ba Paris tout ça même ba Paris tokoma moni tant tokende tozongi tokomi siko koluka Londres ou bien Paris ou bien Belgique d'accord tokoma wana
bande wa Turquie ba belé hein net ba CM2 multiservice ba oya Turquie donc basé belé. D'accord. Au bande ko lo ba parents. Mais ba parents au fandi na bango troté. Pourquoi au remercier bango pour na vie na ndongo zabo. Yo fa na ba parents na oté. Na bando peut-être to lo ba oncle na mutandima iko fa na yo. Et place wana. Na raison hein. Place wana en tout cas bolimisanga vraiment. Na bosanaki. Malgré moi ba biloko to melaka e mo pe. Oh yo po mela biloko makasi. Nga. To melaka ba secret. Bo secret bo sanisa ondeni. Nga secret e mo elangu sakanga. Donc à part na koloba ke ba parents même kutu ezapeka normal. Papa ou abotinga te même papa ou abokolinga bango nyonso baza ba parents na lobi a part ba parents. Na te parents te mais na te ba parents. Même ba o babokolinga baza na kati mais après bango eza ya Charlie vide loin. Ya Charlie vide loin. Mais abandon fa na ondeni a part ko finga yo na ba scène o esali que et bien attention. Il y a ba public pour ba découvrir yo facilement ko fanda na yo boye azaki na ondeni. En tout cas il y a mutu penda longola nga penda social papa. OK. Ponga comment pena pona benga papa boye ezali penda kilo mwa lo bande ba papa ya quartier bonjour papa mais j'ai pena mutu longola nga penda social papa. J'ai pena fongolinga pena mémoire kela boy vieza boy kela fosa la boy kela boy. D'accord. Yeah. Okay. Yamu kipenda fongolinga. Et relation na bino na elelo ezande. Relation yanga na ezaka papa na mwana. Ti lelo za na groupe na Oui. Olongwa te. Pone otuni bon. Donc tu n'as pas quel ba voyage, ma belé to bobiki si la vidéo. Mobiki c'est pas moi na vidéo. Na yebi. Ye papa fongola biso lobi koko na bino ngada da kanga te. Po ani sikona okanga bino. OK. So na kangi bino seke vidéo ba mo benga nga vidéo. C'est comme ma vie de près. Vie de près. Et ça bien te. OK. D'accord. Mais est-ce que quel musala ngokoti. C'est vrai que yangonde lelo boy, c'est bon. Mais na lisu oyo komeli nango oyo moneli yango tango koteli yango. Tango bandi ko tutana na baninga kozala tout ça. Est-ce que ya musala ya o betela ngo tolo ya kozala fier nango lelo? Ouais. Eza musala malgré musala nyonso pa ezala na passe et banana na passe après obandi ko mata malema ezala mwa passe ko bandeli et banana na ezala passe nanu po ozana na kombo te relation po biso nanu comme si mboka na biso ezala te ke o bafuta bino na fin du mois le vende peut-être couple l'été. D'accord. Wana nde ça va. Vous comprenez? C'est moi souffrance si malgré tout ça na biso na souffrance mais eza ndenge mo tene ya lobby. Vous comprenez? Lelo yo malgré mingi te lelo na kolala nanga pe peut-être nzala lobby moi loso mafuta mbile kozanga te. Moi loso mafuta ezanga te. Ah yo toke ba Dubaï déjà boyo zo voyager lelo Turquie zonga. Oh c'est que c'est bon déjà no paye de car. Te car na paye te. Oh c'est la ninga. Na lota ndoto wata kabelinga ka. Wata na be. So na lota ndoto wata kabelinga ka. Après tamoro na bima boye. Na moni ni subi na file. Na bina file. Tenga suka. Na sutuki boye za ndoto. Mais na ndoto wana pe
ndemba kabilanga bilo bongo na kolaki ozali na taille te na koli mbala moko na sutuka boye nzoka ezalaki ndoto c'est pour apesa wala otota réaction na wana ezali nayebi te soki nazwi karse na kola nde namona peut-être ko ezalaka mais en parlant de la team Wata ndenge olobi wana odi ke Bercy mwana na akimia Bercy mwana kimi na confirmer soki Wata aza deya na mabele te yebani de yebani na teto ngama obe na mona ngona ba TikTok ba Instagram ba page na confirmer ngo soki ye Wata na ba Wata ye azaka ye moko te na Koba pe wa Drumer Koba mais nde bakendaki wana eyebana kaka bamisu baotikala yo po oyebaki ouais eyebanaki yo banda oraisonne banaye na banaye baokima moto ya liboso na oyo na banda oraisonne ezalaki ka Bercy ndeko nanga Bercy mwana ye ya kembi na ye na kini peut-être eza nango 12 ye moko Watanabe bayokani ka tikala na yo bongo oyeba ndenge non nga moto nayebisa yo biloko wana ezalaka nango bobombo kojaka tikala le roi de la forêt atika animateur na biso nani abwaka pa fale abanda obwaka pa fale na kabuya ye moko aigle atiki ye kuna te ebi biloko mosu ya ba12 we ba12 eza te yo ndenge eza botikala na yo koya na yo te eza ba12 kela nganyelo esekisi ngo biyo eba eno version okimana mais nayebaki na toyoka par na ka okima mpe ye pa ozonga te anakle nde na obi arnake te ozali na maison mère ouais ye mpe tantôt plutôt à part ye ndeko na biso ayemba deuxième nani oyo awuta pa le roi Olivier ye mpe tantôt plutôt ye mpe ondira ozonga te tantôt parce que soki balongwe bango nyonso tu bakimi baotika Wata na bango bonge bamusicien oyo babanda kokima tokende nani mopao bamusicien bakima ye na poto te le roi bakima ye te lobandaka papa chéri na bakima ye na poto te te papa chéri nano te nano te ki maestro bakima ye na poto bino file mpe nano te non te po amemi mpe bato te na poto te amemaki te amemi na bato bo ba oyo akende na bango wana wana babiro kaka te wana kaka babiro te wana babiro akende na babiro na bamanager banani kwa wana bazalaka deya kuna ye amemi na moto te ameme bango bakendeki wapi bakende bazali na France bakendeki na ndenge na bango baki okutana nde kuna na Grèce après akotisi bango pare eya na babelebele meme aigle mpe bakima ye na poto te yaka mosu mpe eza nango mpe cope mais mpona ndeko nanga Bercy mwana ye ayeba na ye kaka kokima azonga nete abanda oluka yango ye mongo te yemba zala na mbangwe ye mbangwe bapakati mbango ye mo yemba nzembo apakoti mbango okela mosala na bino ezo apparaître pasi mingi koswana entre bino tout ça olandaki ndeko na 2 minutes igor 2 minutes nana alandi ye te me nayokaka beko ye na José de Londres ke ezongi asimbi su ansa na biso au niveau asali bango yo réaction ekozala nini na barankini wana ezoleka ya igor 2 minutes wana na ansi mizo
Et ça vraiment propreté. Et ça a toujours la biche de bas congolais. Et après bas congolais nous c'était ming et ça a artiste comédien. Ming est-ce que bas musicien va Robert après 2 ans. Au lieu d'après ko na te ça a rando mutu na mutu garder votre bande. Que ça la ki o kofinga nini ba musicien ça la ki azo chrétien ye. Oui, mais biso c'est comme vis-à-vis ça vraiment propreté. Même des konanga ba vie nanga ba chef nanga jouer de Londres ba 2 minutes ba 2 minutes ça vient non ça vient non on ba vie to nga soko na sala tete pona bangoti fo ba yeba loko ba goloba nga soko na rando na goleka ngona TVT mais Olandi pe Michaud kutu Michaud Saline Michaud Michaud a démarré en Luzolo Makasi Aobi aza l'autre côté Aleki et Nania surtout tout ça et ça vraiment propreté on comprend bazana babana baza donc na basi bananda kulobi moi ça vraiment bien té auto sala le lobby et foot abiso donc mona ke okoli komi suba camarade boteli ba biloko les cas donc ça vraiment propreté to bunda monde arna biso to bunda na ba ivoirien to bunda na banani bosa mo ba distraction wana za ba distraction musu peza la pona ngango tunamona ngweza na ngo ba 12 koyokana kaka tozala toujours na actualité. Ah mais il y a 2 minutes na anse umeli na José de Londres umeli ouais monsieur de master to bon mon avis sur moto monsieur yaya pour ça la bien tozala kaka au moins kada be mission ngomoni ngaso na kanda na tutoyoka na tena mutwana na yene mission na popoli sili na ke moyoka ke mutaya popoli na suka le mabanga ayebi ke olela wana eza ba 12 yaya to sauter page eza ba 12 o eza le kamona amona ke ya mabe eza kaka ke ya mwasa ya président José de Londres na ye wana soko na amona ke lobi eza ba 12 yana tamo bona ye bakango DJ sika za vraiment bambote yana bandeko na biso mo ya groupe ya groupe ya tout vient de diete groupe ya théâtre kaka ba tinda DJ foko pupola kela foko finga kela sika na kutana bango hotela ki émission DJ pupola kio yo faut ça la paix mission pour la ngamo na fandi kimia ngalobi bato batala biso ba kizengite bitu na bango esala lelo na goloba ke njonzi moye songa na dite to yoka na te ba ko biso te pe kope mo ya mbongo peut-être ya publicité ye to sa publicité na DJ sur des abayebis que la naie simbate peut-être na ko rater bon peut-être DJ ko rater bon et ça vraiment propreté et grande ezala na monde ba musicien biso ba comédien no na donc ngana lo wa ventilateur ko tuté na pesa mu pepe partout artiste comédien za bon a pesa mu pepe partout même a Jessica faut retourner na ye mutu nyos même bogo luka pe mutu kaka retourner na ye soko na zena ke na mondi ko ya ko finga banini yango pe memaka batu na bakisi teng de ande ko asombi exemple ket kaka ya kolata aleki na ngode ya ba photo alobela ngo jo soko
mutema nini te okoluka ngape fona kisimba ba moto na bosimbi pe ba moto ebele yango ebele nde mingi bakota ba monde wana oyebi yango mpona ka bakando oui mais boye bandeni ke oyo asimba moto na ventilateur oyo eza te ke ofini eya na place mosusu esuki te nga boko ezala likolo epesaka mopepe partout eza ndenga kela yanga na problème na motu te nazala na problème na motu te soki kaka mo faute même kanda eza ta moko mpe pena vraiment na ofanda pena na zwi na bengi limbisanga ya na nyonso elekaki même nazala na faute par complexe to ndenge te nasala yango par complexe te nga pena na invitaka baproblème loba donc nakokaka te même ndeti nkutu na bateatre nde ezalaka afinga moninga na ye ya kokoma na mire nga eyelanga te bofinga na mpe bilo bakoma na mire nakoka te bofinga na kutu bolimbisanga ebemba mama donc nakoka yango te mais bato bafingaka makambo wana bakoma na mire oui so baswana mwa pena afinga pena yango osanga mama nakoka te si omona banani yango baoswana déjà mais yo même baartiste me bayaya bazala na balabala te naoloba na baartiste oyo te masola balabala yaya tosote ezala ebele mwa misusu bakofanda na bango ka base bawiske eleki babandi kobunda babandi koswana nini boye eza vraiment propre te d'accord kela yangani Black is beautiful. Black is beautiful. Easy top. Easy top. Burj Khalifa. Yeah. Mais c'est quoi? Meuble le plus long du monde. Film nini était quand Kela. Il y a du beau son, on s'entend avec Kela yangani Kela Black donc Kela yangani. Na groupe à vidéo. Wana première nini nanga yango wana. Pe bimisi opembala. Bimisanga kodon. Na banda na répéter nini te donc na yeka ba dia ba banda préparer ba banda ko tourner ba tourner première deuxième maintenant ba lekisa on na TVT troisième na yoko kota troisième quatrième bala moko pièce comme ezalaki complexe et comme Kela yangani Kela président changeant bala oyebi ke batu ba koma pièce wana ezalaki président nanga vie de loi ya président vie de loi na mobikisi ok d'accord mais bolingana mingi na mobikisi tolingana mingi mais mo mpe tobebana na ye mingi na ndenga vrai mpe tobebanaka mpe na ye mais siko tosupportaka bakanda te oya ndeko na ngai ya solo mwana tata souvenir ya malonga ya yo epai ya mobikisi ezala nini souvenir ezaka ba conseil conseil tala ba conseil. D'accord, voilà, merci beaucoup. Donc on a biso sûrement vers la fin bato balanda biso mingi pour assurer bango na Congo mokili to bando sala ngano be émission moi trop donc ngala nkela to bombela bino lo moko boye ya kano you will feeling if you are ici. Anglais kezongi. Yes. D'accord, voilà. Bandeko bazolanda biso un peu partout. Kela to comme na biso presque na suka. Na yoki okende Turquie. Ouais. Déjà dia besoin de visa. To bozela no. Visa biso mutu visa eza limité. Eza donc ka bulo na biso tosala biloko na biso tobeta na mobikisi rando na rando nasenga mpe na bafan tu ya Nkela en tout cas na booster de ya page na ngai ya Facebook lelo bandeko tu oyo balingaka Nkela yangani bosabone na bapage na ngai nyonso TikTok Instagram page ya Facebook même YouTube donc bokota bosabone au star na bino oyebi ndeko na biso nani grand pe même
grand mpe tokende mosika te Grand grand P. mpe soki lelo aza grand mpe ezake mboka na ye nde batomboli ye kotombola donc ko ede artiste na yo eza kaka te ke fo otindela nga mbongo otindela nga bilamba na banini wana omoni chaîne nkela nasabone natindela ndeko nayebisa ya sabone ezaka bongo donc nasengi vraiment soutien vraiment. D'accord. Yeah. Voilà, merci beaucoup Nathalie Ndombe depuis Canada, Claudia Ndombe, voilà famille à Djibril Ndombe depuis l'Angola, Bambote Nabino, côté Bozali, na Canada, Nathalie Ndombe, Claudia Ndombe, un grand merci à vous, un grand merci à Pablo Kini, véritable déclarant, un grand merci à Pablo King. Oui, bien, grand déclarant. Oui, Nayoka. Angola, c'est Angola. Boaka Pablo King. Pablo King, donc. Le véritable déclarant. Le véritable déclarant. Déclarant un peu. Nana besoin de notre visa, nene. Passeport, il y a Luanda. Ah, mais comment double nationalité? De père et de mère et longue. Ya, wana bakosaka. Tunanga nini? Bakosaka ngata o nde balobaka na changer nationalité. Nga pende ba yebi na yebi de ndeti mboka na nga. Na yebi tous les 4 coins. Ndeti na kinu tous les 4 coins na yebi. Village na biso kuna na yebi ndenge ezali. Wana ezana ngaka mukanda gaga. Yoga si nzame nga mutu na bakosaka. Nazumu ya Europe. On a commis double. On a bien beaucoup aussi. Quand on a dit ndena zo wana même côté biloga malunga tena osala na mboka ndeti na France. Na kozala mbongo la nga nyoso peut-être na amoni joueur ya Maroc. Ata combo ya mama bon. Même nga bende na kosala. Oh. Oye binga wana na changer nzoka nationalité na mukanda. Na kata mulimo tena nzoto tie. Yes sir. Oui. Voilà, kela na ina sisa na to sisa mais oye kaki mama Kalunga na Anselozolo. Mama Kalunga mère na yo comment vous sara na Anse kenda kezonga ki position na yo zaki nosaki pour Mama Kalunga tozaki pour Anselozolo. Na woloba moni awa to na commune nini? Toi limité hein? OK. Po na minute onde tozawa mbula ebeta teno. Metango okende kisensu kuna mbula munene. Ebomi batu lelo. Na pesa eza proverbe. Mbula ebeta te tango kebanga moyo kuna mbula munene. Ebomi batu tango komi bo mbula ngo esili. Na kosenga lisusu mbula ebandela na tela ndenge ebomi batu. Te. Eleke. Naza donc côté nyos. Mais o eleke nango. Mais wana pona nga vena nga ans ayebake o aza mokolo. OK. Mama Kalunga ayebake o aza leki mais namoni pe ya mabe ezate wana mais nasenga ka ve an azaka komi kitisa. Nayebi te peut-être so baza âge moko soki ndenge nini mais aza mwasi po il faut avoir respect. D'accord. Moi, c'est la paix. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Tozo continuer na Kila yanga na bengo liso le ketu na bengo kenpiana journaliste. Ya solo hein? Yeah. D'accord. Voilà, tozo continuer et to comme na biso tozo citer na biso plutôt to comme na biso na souka vraiment mais moi quelques dédicaces na yo et pas ouais merci na bandeko tout
o basepelaka na nkela na bao mpe basepelaka na nkela te bambote na bino mbote na ngai nano kopesa na papa Christian Bat na Popland na États-Unis wana nganda ntaba eza moko o ana besoin alia eloko ya mboka na bango alia eloko ya continent na bango donc akende pa papa Christian Bat wana besoin kolia ntaba meme ngulu kanga conscient lapin n'importe quel papa Christian Bat na Popland bambote na Popland bo comprendre mine za milai o comprendre Popland na États-Unis wana donc bambote belé Popland ya comprendre mine ya milai bambote na ngana pesi lisusu na prophète Floriyamba mon prophète Floriyamba na États-Unis bambote belé bambote na ngana pesi na mama Odette Omeko my mother my mama Odette Omeko my mother maman Yvette Bileko na États-Unis wana vraiment bambote belé na bosanité papa Christian Bat papa Christian Bat dia na boake papa Hermelance Kwaso bambote belé papa Hermelance Kwaso papa na Elikia Kwaso mama Albertine Kalambote my mother bambote belé mama Gitubola bambote belé mama Odette Omeko de ya bambote belé mama Karwane Maz bambote belé na bosanité mama Aimé mama Neliana mutema papa pi Jérémie bambote belé bavie na ngai Goba Lox bamama Albertine Kalambote Pera Lomi Mutume nakabelo bambote nakabelo bato oyo bakokabela bakabelo mbongo boss Cédric Teka boss Cédric Teka $100,000 c'est quoi? $100,000 c'est quoi? Ngangu tata $50,000 c'est quoi? Na sentira motema ya mama Sarah Elada Teka motema mama Sarah Eleda mama Sarah Eleda mama Sarah Eleda Teka donc bambote belé qui encore GNI Construction GNI Construction vraiment bambote belé non dit IP pour construction Gelo non dit IP pour construction bambote na yo et puis CM2 multiservice qui CMD multiservice voilà wana pona yo to kende Turquie tala kaka nazoya ndoi na nga sunda vraiment bambote belé à partir de Turquie. Merci beaucoup mesdames et messieurs, c'était non du premier votre humble my number boss Anter Bomba Ndomba si vous tout qui dit boss Anter Ndombas Bomba Ndombas vous tout qui dit wana mukongo na ebisa yo bambote belé vraiment boss merci beaucoup ça ne finit bambote na nini na my number numéro na nga ezaka plus 243 89 45 15 899 plus 243 89 45 15 899. Merci beaucoup. Ça ne finit avec Nkelangani Tusuki Awa pona bandeko balingaka théâtre na pesi bino Kela ye wana boye bandengeni nango bokosala na ye bandeko na ngai. Un grand merci na espace ya kitoko oyo toloba ngo toujours bandeko bazana limité bandeko bazana victoire bozana kasavubu babar nyonso tout côté oyo ya malamu ezala rare moko se mettre quasi groupe quasi côté ni torosang masikra malili
masanga malili restauration kitoko ezali bayebi pe kolamba bayebi olamba makasi son éminence maître Kazi, un grand merci à toi et puis confiance ya pire nga vraiment so katia harmonie gérant Nathan Bikara donc toujours dans le bon gérant Nathan tokutani prochainement mbota suka na président nga Charlie vie de loin bambote belé na président nga ya Charlie vie de loin na télémi vraiment mbote belé et belé motema maman Justine Matala patronne mutatika je loba nanga mutama boke olingi kana fula yebwendeni ilunga bambote malgré na réunion na biso ba petite taille ozomona na te foko mona na oh de bino bato ba petite taille bon après ba réunion toi na ba réunion na biso parce qu'on a ni président Zalinga vice président ya solo nalinga na ta ilunga zala disciplinaire même azomona na mona na te gasela solo wana eloko wana Hilambe bombi sikatisi ya njataranga Mutimi zipi bashoke na badulang na sananga Kaka mutimi kokita mawi Tere minil longi na ngay Mayami sa tangi Ilunga no kuboma ishung sufe Ilunga wano kosa na goyemba Jela le 24 ba ocha bino mbale ha na martyr donc na benginan ba fan tout o bazana poto bo kita rando entre nkela yanga na ilunga ruinda soka ko ganyanga mwa muke na kobina yo ba bina koyemba te kobina na bina ga mingi bapa na bapa ndena obomai la kisanguna kan aki fondende raka tang no ya boy ilunga fondende bo tang no ya kana hezi amuna dende abugana o jede dende hezi amuna dende akoti zong o jede akamata tentema kuma o jede akamata tentema kuma o hezi amuna dende akufwa o jede Merci beaucoup Ilunga, ça le fini pour aujourd'hui. Bandeko ya Braza boye bango que nondi premier nazo salana bino na Braza wana kalamingite donc déjà le 21 naza na Braza le président Chalai suprême toi-même tu sais nazo salana bino na Braza nondi premier Brazzaville le 20 le 21 naza na Brazzaville demi-dieu ambendengeso ah bon abedeso ya Brazzaville ambendengeso d'accord demi-dieu na bisayo na kende na mboka ya ba président l'ambassadeur ambassadeur Christophe Muzungu na ke kokutana ambassadeur Christophe Muzungu na kende kokutana na PDG Litoy Kazar Brazzaville na maboko président Chalai suprême yomo yebi koche yobi kaka et puis un grand merci à PDG Raoul Ominga tout ça dans les bons nayo Pépette Rival un grand merci à toi et je rappelle encore l'ambassadeur Christophe Muzungu toi dans les bons et puis le président Papson le président Papson Makunji yoyebi kaka donc nondi premier na ya kuna na kata Braza tous ensemble et président ya ba jeune fiston président fiston na Brazzaville chief nanga zoya kuna faut que soutenir ye retour na yezala bien. Merci beaucoup Kelanga ni c'est très gentil. Nani akoti na bilanga nanga ye abugelinga mboma peralamiye abugelinga mboma kila yangani abugelinga mboma yaya uyebingana lelakali sala ya motema uyebingana lelaka lisalo ya motema uyebingana lela lisalo ya motema motana ko linga ye yende ako.
maison Hostelmac vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Hostelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.